Allez. Présenté. Allez. Bravo! Mon colonel, les unités de la police nationale ville-province de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade de ce jour. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant troupe, commissaire supérieur principal, conseiller Justin. Le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, mon colonel, les unités de la police nationale, ville-province de Kinshasa, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade de ce jour. Je vous invite à passer les troupes en inspection. Le commandant troupe, commissaire supérieur, principal, Monseya Justin.
basangani awa okombo ya tata ya mwana peli mosantu. Amen. Je voulais vous informer ceci. Je voudrais vous rappeler ceci. Vous rappelez que la mission de la police, c'est la mission de Dieu lui-même. C'est-à-dire, si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que le gardien veille. C'est que le Seigneur lui-même a associé ces gens, les policiers, à son travail de garder, de pacifier le milieu. Ainsi, dans ce travail-là, je voulais nous rappeler ceci. Je me réfère à l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens chapitre 2, là où il dit ceci. Il s'agit de Jésus-Christ, des conditions divines. Il se rabaisse, il s'humilie, il prend la condition humaine et il accepte ce que le Père lui a dit de faire jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la mort, et la mort à la croix. C'est pourquoi, dit le texte, Dieu l'a exalté, Dieu l'a élevé, parce qu'il était obéissant du début à la fin. À un moment donné, le travail de la police ici, le travail de tout le monde, à un moment donné, nous pouvons être tentés de faire autre chose, de fuir la mission que Dieu nous a confiée. Jésus lui-même était ainsi. Parce qu'à un moment donné, il a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais, il dit, non, pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Nous sommes aussi tentés d'aller au-delà, ou bien en dehors de notre mission. C'est pourquoi je nous exhorte aujourd'hui à vivre dans l'obéissance, à être obéissant, obéissance à quoi? À obéissance à qui? Et comment appliquer cette obéissance? Première façon d'appliquer cette obéissance, c'est envers soi-même. Yo moko ndenge nzambe akeli yo, apesi yo mission oyo ezali ya yo. Tu dois obéir à ce que Dieu a voulu que toi-même tu sois. Obéissance à ton être même. Donc, tu dois obéir à ça. Tantôt, tu peux te tenter à aller en ayant la volonté ensemble après ça qui ensemble aligné yo ozala. Dieu nous dit obéir. Donc, nous devons respecter ce que Dieu a voulu que nous soyons. La mission que Dieu a voulu que nous puissions exécuter. Je vous rappelle ceci. Vous avez nos amis ici qui sont des Kuruna, on appelle les Kuruna. Est-ce qu'ils obéissent à ce que Dieu a voulu qu'ils soient? Ils vont en dehors de ce que Dieu a voulu qu'ils soient. C'est ainsi qu'ils sont ce qu'ils sont.
Merci beaucoup. Messieurs les bourgmestres de la commune de Ndjili, Messieurs les procureurs de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Ndjili, ici représenté, Madame l'auditeur de garnison de Kinshasa, Ndjili, Messieurs les procureurs du tribunal pour enfants Kinshasa, Ndjili, Messieurs les bourgmestres des communes Massina et Kimbanseki, Messieurs l'administrateur du marché de la liberté, Messieurs les officiers supérieurs, subalternes et agents de la police nationale ville-province de Kinshasa, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités
à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Par l'autorisation qui nous est donnée par les commissaires provinciaux commandant ville, nous sommes tous réunis sur ce terrain Sainte-Thérèse dans le commissariat urbain de la Tchangou pour une parade, laquelle parade sera suivie d'une causerie morale de messieurs les commissaires provinciaux de la police ville-province de Kinshasa à l'attention des unités de la garnison de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa. À ce propos, le protocole se fait devoir de vous annoncer le programme de ce jour qui s'articule de la manière suivante. 1. Hymne national. 2. Présentation des inciviques. 3. Adresse du commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa. 4. Fin cérémonie et derniers honneurs. À ces propos, nous invitons l'assistance de se tenir debout pour l'hymne national. Musique, hymne national. Je vais continuer. Abandon. Mon général, Messieurs les commissaires provinciaux adjoints de la police ville de Kinshasa, mon commissaire supérieur principal, Monsieur le commandant commissariat urbain, Monsieur le représentant de l'auditeur supérieur de Kinshasa Maté, de la police ville de Kinshasa, mon commissaire supérieur principal, Monsieur le bourgmestre de la commune de Djili, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Djili, ici représenté, Madame l'auditeur de garnison de Kinshasa Gilles, mon colonel, Monsieur le procureur du tribunal pour enfants de Kinshasa Gilles, Monsieur le bourgmestre de Massina et de Kimbansé, Monsieur l'administrateur du marché de la liberté, Monsieur le commandant commissariat urbain, chef de département, officier supérieur, policier, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. Suite aux instructions
de M. le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, donné au commandant des unités sous son commandement, celle de traquer les jeunes civiques communément appelés Koulouna à travers la ville de Kinshasa. Voici aujourd'hui 279 inciviques communément appelés Koulouna interpellés par les services et que j'ai le devoir de vous présenter. Commissariat urbain de la Founa. Yo Koulouna soki babengi yo otelemi bamona yo. Mpia Kof alias Adol Maréchal. Telomsele bamona yo. Akirina prison na biso tobengi CPK. Auti kobima le 12 août 2022. Yewana. Yeto lokola auti kobima prison le 2 octobre 2022. Mais police ekangi ye sika kobula ezalaki. Na commune ya Makala. Mukwa Chong Ngeya alias Bala échantillon totangi mpona chef urbain ya Funa. Monga Funa. Avandi na avenue Kigwenza numéro 49, quartier Matsanambila na Monga Fula. Parmi balé prison na biso tobengi ya Makala. Kimbi Kabongo Eli alias Matalo Boboko Tense. Quartier Mazamba na commune ya Monga Fula. Yende chef ya Ekiri 800. Oyo ezali ba fruit ya opération spéciale oyo esalemaki butu ya jeudi au vendredi. Yewana chef ya Ekiri 800. Yende azali chef ya Ekiri bana centre. Kilombokele Viki Telemisaye avenue Mweka numéro 234. Yende chef ya Ekiri Aigle. Oko dangereux o akangami na Siat Selemba au sud na kombo ya Mbokani Ekiri Gender. En général, motu oyo akangami na Siat urbain na commissariat Selemba au sud. Kasi ye terrain na ye ya prédilection ezalaka na quartier urbain na commissariat urbain ya Tchao. Donc isika aévoluera mingi te awa 2 fois na CPK. Quartier Ngina na zone commune ya Nsele. Azali chef ya Ekiri américain. Chef ya Ekiri américain. Na bakote ya ye oyo kanoni oyo kolandi na ye abeli chef d'état major Sowa Mbala. Telema Josué Ondeko Alain Turoko. Lemba Armand Telemisaye. Terrain ya prédilection na bango ezali juste esika monument ya Lumumba ezali pe espace ngini ye asalaka terreur bisika wana. Jemi Yenga nde bayeli biso les terroristes. Telemisaye akozwama
Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, au total, nous avons musique, ouvrez la bande. Musique, ouvrez la bande. Mbota bina maso. Namoni mali les alliés. Poisi pourquoi allez kawa chambogal. Moral, mouvement. Moral, mouvement. Ndekolabiso brigadier chef Mukoko Fumubanza oyo ba dongomiso bakuluna baumaki na Kimanseke to garder une décence pour sa mémoire on te connaît là. Merci. Njili Saint-Thérèse eko sala parade awa na Njili na bapolisier banso ya ville ya Kisasa population mpe eza zingazinga eza na biso ekolanda mpe ndenge tosolaka na bino tokosola mpe na bango tokozala molai mpenza te lelo tokosola 2 points. Premier point tokolobela discipline ya biso bapolisier discipline. La mibale tokoloba mission traditionnelle de la police. 2.4. Tolobi makambo discipline et puis tokoloba makambo tali mission na mission traditionnelle ya mission ba policier. Na yambo mosala biso poto sala malamu esengeli tozala na discipline tozala na botos tozala na éthique tozala na déontologie. Discipline elingi koloba nini? Discipline ebandi wapi esuki wapi? Discipline ebanyona na molato na biso ndenge akolata yo policier. Policier azali modèle, policier azali mwinda, bato banso baotala policier. Moloto na yo esengeli ezala malamu lata correctement teni na yo oyo eza réglementaire.
sokolango malamu brose sapatono malamu ata inzuluki meza na kaka propre bilapela mwanza wana esengeli eza na kati ya mapinga te tokolata oyo bakopesa biso na bakonzi oyo ezali na buku okolata biloko ya biso te yo policier ya Congo ya RDC ya kisasa ozwi badge ya Angola otie ozwi ya France otie oyo eza réglementaire yo policier lokola nazoya na nzela namoni bapolicier ya mbata ya escadron mobile intervention ya Tchangu soni mawa balati bapolo nani apesi bino bapolo wana bolata euti wapi na nilisa ya nani bilatela mwanza indiscipline image nini okolakisa okomi debreye polo na se pantalon na sokota na biso eletamaka wapi ata delta ata magenya aleki yo komanda akozwa punition eza normal te esalamaka te yo kolata biloko bakonzi balobi soki oza na projet na koma likolo okomeli komanda batalon matisi epo na ngai ngapena matisi epa commissaire général eza ndenge wana toza na scoutisme te eza bascout te toza nde bapolicier toza régi na loi poli na courtoisie politesse po osala mosala oyo esengeli ozala poli ozala éducation malamu ata nyokanga motu mekanga ye na botosi na courtoisie langage na yo policier eza langage digne oza langage ya malamu obi oza mmeli bangi yo ofanda mbele na kotondelaka bangi yo policier ndenge ofanda na bato bamelaka diamba mauvaise fréquentation bato bamelaka sododo bato bamelaka drogue nde bakamarade na yo et pourtant oyebi ke soki bato wana bamei biloko wana apres basalaka nini nde bango oyo baza esengeli yo policier ozala na comportement moko responsable même soki bato badiscute kokota na discussion na bango te bato baza baopinion moko politique etali yo te nous sommes apolitique omibendi omefandi kimia esili ivresse yo policier anteni ozolangwa anteni c'est koza en service parce que soki oza en service te okolatela teni nini teni okolata yango soki okende mosala soki ozosala mosala ntango mosala esili longola teni ya leta kende kosala bozoba na yo même anteni civile alors mais oza kaka policier esenge oza digne parce que ozotala bayebi ke oyo policier attitude na yo elakisa ke oyo policier mission na biso yango wana considérer tranquillité publique qu'on maintenir na qu'on rétablir ordre public kobatela bato na biloko yango ezali mission yo oponaki ngai naponaki biso toponaki biso moko eza vocation na biso toyebi ke eza mosala pasi yo otambolaka kaka eseli na biso ezali soki bato balali bien balamuki bien voilà wana toinvestir mission biso
eza mission makasi ya bato balonaka yo sentinelle biso toza basentinelle basinzili toza wana mpona basentinelle totambolaka tozwaka bamesure préventive avant tozwa bamesure répressive mpona kobatela la population po ndongola miso akosala population mabe te tocreye basusi atendele na baposte de police mpona o wana mpona kocourte délai intervention toa badifficulté ebele sike plan logistique mpona délai intervention esengeli bato bazala zingazinga mpona police ya proximité de façon soki problème ezali baintervenir dans le délai mais bakointervenir ndenge nini soki yo oyo mosala te yo ofandi na ndako kaka bapolisier moko nde bayaka mais soki tolobi soso bokomona awa eza plein soso soki eye mais me moto azalaki na lokolo ebiki yo oza policier intere policier soki mobulu ezali kuluna osala mobulu azobunda yo fandi tokanga yo assistance à la personne en danger kuluna azobunda yo fandi et pourtant oza matériel oyo l'état apesi yo kende neutraliser kuluna wana neutraliser kuluna nalobi koboma ye te nalobi koboma te nalobi koboma te nalobi koneutraliser ye me koboma ye te oyo eza bana sommation babetaka wako likolo te kusika yo kobeta ekende kozwa mutu kuna ndenge nini mutu afandi na ye ilosana mama moko akufi lokola olekaki na makala wana esengeli makambo wana esila epuis soki okoki arrestation ya mutu oluka soki résistance ezali boza matériel antiamate soki eza makambo nyongo soki makambo nini bose retire c'est le pas de faiblesse ntango bandi koyeta masasi ekozwa mama oyo elekaki na masina na makomi na makala ezwi mama wana mama akufi bato nyonso na quartier bandi koza na polise policier moko azoleka na ye ayebi kutu te balokoti basasi innocent mpo na comportement na bien bokokangi moto arésiste ok bobengaka fort soki esimbi te botika ye bokokanga ye après soki aza criminel asiomalamu bengaka fort na makasi esengeli tosala marche de façon que bato mabe oyo bakuluna bakosala bino eloko te boza na droit ya kosala scandale de façon que polisi aya bafilme bato wana tokali te bino bakuluna te naona bana population bino te bino boza na place awa te bino bozala kaka angenga obieka na makasisi yende commandant njili de population zolela makasi quartier 5 4 population zolela olingi ngai commissaire provincial na banjo na ngai toya kosala mosala akende kosala nini oza basusi ate ebele oza baposte de police ebele mais kuluna azotungisa chaque jour nayokata mokolo moko te keno baneutralize mokoluna mokuna te rien soki nayoki kaka ezocontinue nakolongola yo bokisa sosoli de façon ke bozala kolala eza kolala pongi te nimero na yo bayeba babengi awa kuluna eza bakiti ata na moto Petro Congo quartier abattoir vers rail puis côté arrivé à Njirigolo boyini wa difficulté dans la mosi le plan logistique ndambo matériel bozwaki soki bozwi mosusu te wana kozwa matériel mais yo commandant bazotungisa population bato bandi kodéménager chaque jour
lelo tokosala patrouille pédestre tosongolo paka tokotambola tokosala boye mais so baprécaution so bamesure préventive boki tikana baneo bamajor bacolonel baza ebele baati po major asani soki Jean-Pierre soki Jean-Paul soki nani leka présenté Et là, on a parlé aux policiers, on les a rappelé nos missions, c'est-à-dire nos missions traditionnelles qui sont celles de protéger les personnes et leurs biens, protéger les institutions de la République, maintenir l'ordre et les rétablir s'il le faut, assurer aussi la tranquillité publique. Nous avons aussi parlé de la discipline qui est la mère de notre métier. Oui, en résumé, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs sur le Kourouna. Le phénomène Kourouna, c'est un fléau, ça existe, mais les gens dramatisent dans les réseaux sociaux et en mettant aussi des fausses images. Nous avons pris le taureau par les cornes. On a fait le bouclage la semaine passée à Lingwala. On continue à faire des bouclages ciblés, on arrête les gens. J'ai plus de 800 personnes chez moi, au commissariat. Il y a d'autres que vous avez vus. Les Kourouna dangereux qu'on a présentés tout à l'heure vont aller au commissariat provincial. Les autres, on va les déférer aux différents parquets parce que nous avons des problèmes logistiques. Dans ce conseil de Kanemaga CC, on attend. Dès que Kanemaga CC ou Agenga sera ouvert, on va examiner ce côté-là. Nous avons demandé à la population d'être sereine. La situation est sous contrôle. La police n'est pas encore débordée. Nous sommes là. Les gens vaquent librement à leurs occupations. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations. La population ne peut pas se laisser faire comme ça. Si la population doit être seulement vigilante, s'il y a un cas suspect, que la population s'approche de la police ou des services de sécurité, dénoncer. La population ne peut pas se rendre justice. Sepeli d'abord na makambo nyonso général Silvano Kasonga lobi toko appliquer yango po toko yebisa pe population na landi biloko mibale ya makasi ya lobi apesi discipline na mission ya police apteyi bango ndenge ni police akoyi kozala apteyi pe population ndenge ni bakoyi kozala basala mariage entre la police pe na ba population. Donc biloko mibale wana ndeza ya motuya o esengeli to bisa population abanda ko to sapo biso pe to banda ko landela bango na ba problème nyonso to ya batakaseri o ezoleka na population ya Tchangu. Wana pe alobi eza bien mais alobi kana ba maître volontaire to zape na ba o ba benga ba éclaireur. Ba éclaireur wana bazape ba kuluna o bango batie na kati na bango po bana kotambola na bango wana pe to sengi nenga alobi na ba maître volontaire baleka nanu et pa ba bourgmestre na bango biso pe to lingi to mona lisusu te ba éclaireur wana na kati na bango ndenge toye awa toye pona toyoka oyo nyonso alobi po to koneko bisa population pe population akoyokela biso acha matoyike biso ba tozalanga na bango tangu nyonso tu po lobi ekokoma keo ngai nde na lobelaka bino ngai boye na boye ngai monsieur Yannick Diamoni Kafundu nazali président provincial ya ville de Kinshasa ya G24 RDPC ya honorable Jean-Marie Lukulas. Vraiment ba député à Tchangu toza na bomoko to sanganaki toyaki na parade oyo bongomaki na mokonzi général Kasongo. Vraiment mokonzi alobi malamu apesi biso sous lumière pona koyeba ko
orienté musala tozana yango charge tozana yango devant notre population. Vraiment na remercier mon candidat biso ya la police générale Kasongo pe na sali appel na tous les notables to candidats députés to la députée ya Tchangu, s'il vous plaît. Toye na kacha milulu vraiment to lobi honorable riche to moni binote bandeko. Oh likambo etala ki mabiso Tchangu po biso nde to yamba ki mokonzi na mabele na biso mais to monanité o to yaki to zali to représentant kibino to kosenga bino to zana réunion to organiser boya to sangana to solola pour na ko défendre population ya Tchangu o to zo gérer ntikanzambe apambola biso. Merci vraiment na sepeli pour na ba proposition nous surtout tenir. Il y a les besoins de population qui souffrir na ba policier au baïbi pena rôle na bangote parce que rôle est pour na policier faut battre la population na biloko na ye mais les lobbies sont au mona policier a commis ennemi à peuple 19h 20h kokanga batu inutilement donc ba arrestation arbitraire et l'équipe na au général pena lobby ce que salami peut-être kotombola ye pena longonya parce que vraiment biloko nyonso to lobby yango na bende population peut-être souffrir na yango surtout biso na kimbanse ke ba jemi donc 19h 20h mutaya na balabala te tongo pourquoi donc moi kaka kokanga alors lokola zong si penza la police na ordre na bango ba respecter yango so ba respecter yango ko sala bien penza pour la population na bango moko pe lokola respect na bango ko ya parce que tozo mona penza musala la police eza penza te policier a commis biso ba population lokola ba nyama to ba nini net mboka na biso te hors constitution lobby mutu azana liberté ya kotambola na kati ya intendant ya république librement mais biso liberté zalité yana sepeli na message na ye vraiment na pesi général merci pendant nzambe abaxila ye oyesang merci.